Ah oui. Papa, maman, cher, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Hello la famille, bonjour libo tanangai. Awa toza na Prince ya Plaza, donc Prince Oyeuti boulevard Lumumba Omati ti awa na concession oyo ba morcelaki tozoteka quelques terrains awa tokotana na kati to laksa. Donc awa tozo mesurer to bandaki na ba dimension tozo mesurer pona ko laksa ke ba dimension to pesa rabino ezala ya lukutate. Bon to banda sikoyo awa toza liboso ya lupango bozo mona ba borne lupango eza borné dans mapango nyonso to laksa eza borné. Donc lupango liboso to bandi ko laksa yango borne yango awa tozo évoluer to kende tina borne o elandi wana. Donc borne ya mibale yango yo ezopesa biso 15 mètres. Donc le pan toye kotala eza 40 mètres x 15. Na bandeli eza 40 mètres x 15. Mais avant tout, to profiter peto benda moi quartier pour epesa pe moi image. Avant to continuer koloba lo bebele to pesa ba prix to laksa pe na nous quand même quartier bat ba mona parce que awa toza na kati ya concession. Donc to bandaki na makadam to kote na kati ya concession o bozo mona wana banana uniforme pembe eza école. Hein? Donc les écoles to lobela yango to zonga na kota ba dimension. Donc awa borne o to akio l'accès yango o epesi biso 15 mètres de longueur et puis to repoussana parce que ba terrain nyonso oyo ba morcelaki awa eza presque na ba dimension moko eza ba 15 x 20 15 x 20 15 x 20 soit 20 mètres x 15 20 mètres x 15 o ezo pesa biso 300 mètres carrés. Donc wana to poussani ti awa. Voilà, donc deuxième, isa double parcelle, donc isa na borne msou na coin, mais isa lokola 20 mètres. Donc l'accès qui kuna, tu bandai na kota miroana, pesa qui 15 mètres, awa place toye, awa isa 20 mètres. Donc le baki isa deux terrains, donc à te profiter sur l'accès quartier, quartier n'enge ezali, bon tous on a continuer. Donc le baki 20 mètres et souki awa, isa double parcelle, isa deux terrain et kangami. Donc 15 x 20, 15 x 20, le bac est à 15 mètres sur 40. Donc A, to la ici na dimension, il y a 20. Donc A est possible sur le coup là, 15 mètres x 20. 15 mètres x 20. Et puis A, to continuer. Pour qu'on l'accès sous 20 mètres sous. Donc au to l'action a déjà ça moko, il y a 20 mètres sur 15. Comme dans la deuxième borne, on a ouye tina borne oyo li sous awa. Ils appellent sous 20 mètres. Donc 20 mètres x 15, 20 mètres x 15. Donc tu bandeli borne msusu yango yo. Eza 20 x 15. Donc place tout elemi awa. Voilà. Donc tout là que ça, bah tout déjà oh bah sombaki avant ndenge ba tongi bah donc bomona makadam yango wana liboso bomona ba moto ezoleka tala bien. Voilà ba moto yango wana. Donc awa ko banda na makadam ti awa ekoza ba 4e parcelle na grande chaussée soit route ya munene. Donc ba terrain na biso oyo eza 40 mètres x 15 soit 20 sur 15 20 sur 15 oyo babandi na tous les deux terrains eza na $30,000 à discuter. Na lobi bien tous les deux terrains eza na $30,000 à discuter. Donc 20 x 15 20 x 15 30,000 à discuter pour na 40 mètres x 15. Soki pe mutu alingi azwa terrain moko, donc 20 x 15, ils en a $15,000 à discuter. Bomoni ba borne, bomoni maramio so ndenge zali na lobi bien. Soki mutalinga azwa terrain moko, il y a 20 x 15, wana akozwa yango na $15,000 à discuter. Donc ba terrain o tozote kango en urgence, to lobi bien, to tiango na ba prix moro ya solde parce que to ana urgence. $15,000 à discuter pour na 20 mètres sur 15. 15 000 à discuter pour 20 mètres sur 15.
ba document nyonso eza en bonne et due forme et mutu azoteka yango aza yemoko mukolo na yango. Donc wana pona ba onyos ba koza intéressé wana tozobima déjà tobeta lisolo boyebi nde to salaka téléphone ezoleka benga to solola tokoyeba comment tokomona yango pe comment to évoluer pona vente ya ba terrain oyo. Donc tolobi a to wana commune ya Nsele na quartier Mobanse na Plaza. Donc to wana concession o ba teki bomoni batunde basombi batunde bazotonga 15 mètres x 20 ou soit 20 mètres x 15, ils ont $15 000 à discuter. Mais ils ont des terrains et sangani 40, donc ils ont 40 mètres x 15, où ils ont pris à $30 000 à discuter. Donc bonne chance, n'a pas intéressé. Benga biso pour plus de détails. Tout solo là. Merci beaucoup.